Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo ya radio Zoomel 1000. Lelo tobombeli bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini bato mosusu bazali kokanisa ete ba Congolais bazali kaka bazoba, ba Congolais bazali kaka ba idio po ete bango lokola ba mesanaka na système ya kokosa bato na tango ya deuxième république, na tango oyo bazalaka ete soki balobi na moto likambo pe moto moyen vérifier ezali te pe moto azali kondima lokola ba mesanaki na lokuta bango bakanisi ete lokuta na bango wana ezali kaka ba lokuta oyo bato nyonso tu bakobanda kolanda ti lelo. Bandeko babolingo, lelo tokolobela bino tokotalisa bino na ndenge nini bato mosusu bazali kokanisa ete bakongole bazali kaka bazoba, bazali kosala bapropagande na bango ya bamedia oyo bapropagande oyo ezali ata na sens te bandeko. Bango bazali kokanisa kaka ete lokola bazali bana ya poto bavandi na poto makambo nyonso to bango bakobanda koloba bato bazali na Kinshasa bakobanda kaka kondima bango. Me mingi bazali koyeba teke bato mingi bavandi kuna na Congo lelo basi bayebi ba réalité mingi ya bato mingi bavandi na poto bayebi ete ba escroc batondi na poto, bato ya lokuta batondi na poto, makambo ndenge na ndenge. Bandeko babolingo, na kotalisa bino lisusu mwana mobali oyo na kombo ya Obin oyo alingi kozwa ba Congolais lokola bazoba, oyo alobi ete yende representant ya bana Congo akamati akeye ayokani na moninga na ye atelemi na libanda ya bureau ya parlement oyo ya ba européen kuna na Bruxelles. Aebisi alobi ete yo telema na kamera na kote boye ozwaka neti kote ya porte apres ngai na kobima na kosala neti na witi réunion kuna na kati mpe na koya koloba ba makambo. Bandeko kaka ndenge bayokanaki bandeko ye wana ntango abimi na kati ya asali neti abimi na parlement bandeko na kazaka yango alataki ondire ya batata oyo bandeko oyo bazalaka ete soki bake kotika mbongo ya libala na bakongo bandeko, batata oyo bazalaka ete komona aza kokontrole soki bopesaki mulangi ya masanga, soki bopesaki mulangi ya mafuta, soki bopesaki nani mupiku ya ndembi, soki bopesaki ntaba, soki bopesaki ntsamba. Donc na veste yango ndenge alati bandeko aza kobima pe alobi nini auti na kati ya
bureau ya parlement pe auti kokutana na représentant ya parlement européen pe ya sololi na ye. Bandeko oyebi bato oyo kokosa na bango na mawa bazangi ndenge ya kokosa. Me bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko, il faut boyeba yango ete bato oyo bakomi na suka balobaki ete Joseph Kabila azali na population te, ke Tshisekedi nde azali na bato. Me omoni lelo bobimisi bizaleli na bino bandeko. Pona nini bandeko? Bino bato bolobaka ete Tshisekedi démocrate. Tshisekedi azali démocrate te, lelo bokopesa radio Zumel 1000 raison. Bandeko yo zomona moto alobi ete alingi Congo ata ngai lelo oyo mama Rosalie. Ndenge nalingi mboka na ngai ezala ta balobi moto moko azali angolais aye na Congo na mbongo na ye atongi nzela ata na kati ya bamakala kuna. Me na kosepela po nalobi ete moto oyo asali evre ya kitoko na mboka na ngai. Me bandeko botala bato oyo balobaka ete balingi Congo, botala mitema na bango ndenge ezali. Boyebi eloko nini bandeko? Tshisekedi oyo bino bobengaka démocrate, tala ndenge nini amemi kuna na kati ya Congo a parvenir kotinda bana ya IDPS bakuluna ya IDPS po bakende kobebisa misala ya 5 chantier ba tracteur to ba outillage nyonso to ezalaki ya 5 chantier batu ya IDPS bakei pona kopanza yango bandeko. Eske ye tokobenga ye lisusu démocrate to tokobenga ye koko kuluna? Biloko oyo ezali pona kobongisa mboka. Tala ndenge Tshisekedi na bana na ye ya bakuluna babandi kosala bandeko oyo ezali bilembo, ezali komonisama. Yango na tolobi ete Tshisekedi azali moto oyo akoya te po apesa biso changement na kati ya mboka to ete amonisa ba peuple bonheur te. Po ete tala kaka ba bien ya mboka, me botala ndenge okei kosaprendre na yango. Batindi bato ya IDPS bakei kobebisa babiloko ata bino moko ba Congolais. Bino bato bolobaka ete mboka na biso boye, mboka na biso boye. Eske makambo oyo bato oyo basali ezali malamu? Po ete litre na bango bazali koyeba te lisusu bakosaprendre na nani, bazali koyeba te bandeko. Na ba outillage oyo ezali pona misala ya mboka na makambo ya politique, rapport ezali wapi? Biso nyonso tu tozali na besoin ete babongisela biso mboka. Me tala Tshisekedi na bajene na ye ya sese tango tolobaka ete soki Congo na biso ekomi ndenge ezali boye, Tshisekedi azali moto ya contribuer na destruction ya mboka na biso. Bato mingi bandimaka te destruction ya mboka na biso. Tshisekedi azali numero 1 na kati ya makambo wana. Bango nyonso tuna Mobutu bazalaki kaka eloko moko, yango na bino moko bokomi komona bizaleli na bango ekomi kotalisama bandeko. Moto oyo azalaki promoteur oyo atindaki bato bakende kobebisa biloko ya 5 chantier, tosi tozwi ba information Tshisekedi na tata oyo Mubake nde bakamati baorganizaki bana ya IDPS bakuluna ya IDPS po bakende kobebisa bandeko bakongole. Bino bato boyebi ndenge nini mboka na biso epase na kati ya mikakatano na Congo na biso na bandeko. Na tangu ya Zaire bino bosi bomona esika ete ba peuple baleli bakonzi bakima mbangu basalela bango mwa likambo. Bomonaka yango? Bino bomonaka penza ke bakonzi base tracasser pona biso ba peuple? Bomonaka yango? Lelo oyo bakomi kosala makambo malamu pona mboka, tala bato balobaka ete bango nde ba démocrate. Tala babiloko bazali kosala. Eske tokobenga Tshisekedi démocrate to koko kuluna to voyou ya tata ya kuluna na kati ya Congo?
kanisa ete babiloko abandaki kosala na Mobutu ye akanisi ya kolengisa bakongole nyonso. Mais Tshisekedi azali koyeba te ke oyo balobaka ete moto soki azali oyebi ndeko soki azali kose croire komimona ete ozali mayele mingi koleka bato nyonso, mais keba na mwa kwe moko bo bazali kojimele yo bandeko après tango bakoya kosotele yo omimoni obimi zoba pe bato nyonso to lelo bazali kolandalanda mpona kolobaloba pe basundoli yo bandeko po tokende mosika te na kotiela bino babilili na kosenga na papa Botamba kuna na régie atiela biso babilili bomona ndenge nini Tshisekedi ya complicité na bana ya na ye ya kuluna oyo babengi bakuluna ya Kinshasa oyo asili koforme bango oyo atindaki bango butu mpo bakende kobebisa misala ya 5 chantier bandeko biloko ya malamu mpo na mboka. Me botala demokrate na bino Tshisekedi bomoni mpona koyebisa bino ete balingi evolution ya mboka te, balingi bonheur ya mboka na biso Kongo te bandeko. Na misala ya bauti ya misala ya 5 chantier na makambo ya politique toloba ete batracteur wana mpe komi lisusu Joseph Kabila to batracteur wana mpe komi lisusu barepresentant ya bureau ya Seni. Botalaka bino moko mpo bomona ete biloko ya malamu bazali kolinga kosala mpona mboka bango bazali kobebisa. Boyebi Tshisekedi wana na politiki ya Mobutu basali bambula boni ateki eloko pete na kati na mboka na biso, mais azali le premier ya koya kobebisa. Mais tolobi ete mbala oyo nzambe ndenga asa pesi biso mayele tokobimisa ye polele ezala bana oyo bazali kobotama mokolo ya lelo bakoyeba ete Tshisekedi azali moto oyo azali kokontribue na malheur ya mboka na biso bakoyeba yango. Toyebaka te tozalaka bazoba tobengaka ye Moïse yango na nalobaka ete tokobenga pe Lucifer mokolo mosusu Moïse na kati ya Kongo sanke tomiyeba yango na tango oyo na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili tomona ndenge nini Tshisekedi azali kokomande sikoyo bana ya kuluna na kati ya Kongo kokamwa bandeko kokamwa. Papa Botamba tiela biso babilili s'il vous plaît. Koloba eza vraiment pas si mingi po bomoni tozo tonga mboka c'est vrai na chef d'état mokonzi Joseph Kabila Kabange eza vision na ye kasi oyo tozo tonga pona ba Congolais nyonso tolingi to limbisa bango pe to sengi population limbisa bango na kanisi eza lokola ezoloba aluzo yeba mambo bazo sala te toza na famille c'est vrai mais tozo zala na batoyo ba yebite ndenge nini kosalisa boka otoke biso na mawana motema pe na kanda siko awa bobuki nyonso na ageni ne roya kosala avenue Bokasi boyebisa biso nzela oyo eza ya bato nyonso ozala opposant ozala mutu wa pouvoir ozala leki ozala mokolo okoleka na avenue Bokasi batiaka pancarte te baloba lokola gouvernement asali nzela oyo fulani nde akoleka fulani mosusu akoleka te eza kopesa biso pasi eza mituka ya peuple lobi yo pe ozwi bokonzi okozala na posa ya OVD okozala na posa ya baange wana parce que Kabila kolongola ngo te akende nango epai na ye alors eza kopesa pasi yango nazosenga bino population bozolanda ngai bisika nyonso misala ezali bobatela biloko wana bobatela baange wana mais OVD alobi boye enquête na ye ezokokontinue oyo abukaki ange wana akokende boloko tokozonga nsima te. Je vous remercie. naza koloba na mau parce que nako comprendre te mpona nini bandeko na biso bako kosan prendre na bangin ya OVD. OVD eza instrument ya l'État, eza instrument ya parti politique te, eza instrument ya l'État. Mais sikoyo baninga mpona nini baza kosala makambo ya boye nakanisi toza kokende na kati ya démocratie mais oyo eza démocratie te.
biloko ya boye il faut totika yango eza mbala liboso te oyo ekomi mbala mibale yango tokanisi ke bato baza kovise OVD eza instrument ya bato nyonso il faut batika tosala misala mpo banzela ezala kitoko. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona tango Joseph Kabila azali kolinga po ete atonga mboka peuple basepela me botala Tshisekedi azali koprepare mpona kobebisa misala oyo ezali mpona babien ya mboka elongo na bana na ye ya bakuluna bandeko bato nyonso tu basi bacomprendre je na ye bacomprendre je oyo Tshisekedi azali kosala oyebi ete bato mingi na kati ya Congo na capitale babaye ye bakongole ebele babaye ye balobi ete tondimaki teke vie oyo akokaki kokota na baje ya boye bato ebele babaye Tshisekedi na minute oyo bandeko ndenge ezali wana yango na omoni ete Tshisekedi amoni ete na terrain azali perdant akomi koluka ba raison de gauche à droite mais ndenge ezali wana boyebaka ete po ete bino boyebaka makambo kaka na retard nazali koinforme bino bakuluna bana ya poto oyo bolobi ete bino nde bakombata nazali koinforme bino boyebaka ete Tshisekedi asi azwi alerte na ye na niveau international balobi ete soki azali kokontinue po ete abebisa baélection balobi ete Tshisekedi akopaye cher oyo ezali information tozali kopesa bino mingi bakokanisa ete ana bato wana bazwi information wana wapi mais tozali koinforme bino po ete bozali toujours na retard ya bainformation yango ete esengi meme Tshisekedi il faut ya d'urgence pour que se justifier pour être ba-européen to ba-occidentaux basiliki makasi baye komona ete kaka le même acteur wana oyo azalaki na ntango ya bamobutu oyo basalaka baje oyo babandaki kolinga te mboka ekende liboso sikoyo kaka ye moto abandi koya na bamakambo yango na ba-européen balobi koma Congo ekoti deja na kati ya vraie démocratie ye azali koya lisusu na bamakambo ya kala yango ete Tshisekedi ndenge azali na mingi bazali koyeba te tozali kopesa bino information batie shock na ndenge ya kosakana te ba-européen na ba-américain batie shock na ndenge ya kosakana te bapesi ye kaka condition balobi soki baélection ebebi bandeko oyo bokomona ete soki akebi te bokomona mpe tango mosusu ndenge bomesana Kabila nde moto asali ye boye te tango azali kosala bajene ya molili Kabila te Joseph Kabila te moto azali kotinda ye mais boyebaka ete avertissement oyo azwi yango nde epesi ye vertige akomi kotindaka bana na ye bakuluna mpo bakende kobebisa misala ya ba 5 chantier mais balobi na ye dose ya makambo azali kosala alekisa dose te po ete ekokute ye cher bandeko makambo tozali koloba elekeli bango kilo balingaki basala neti babombabomba yango me bapeuple congolais tozali korevele bino il faut boyebaka makambo ezali koleka na cc tozali lisu na ntango ya deuxième république te soki likambo eleki tokoloba tokoyebisa bino papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ezali pasi pe mawa mingi komona un soi-disant démocrate oyo tokanisaka nzokande ezalaka kaka kazaka oyo alataka pona koyebisa na bato ete nazali démocrate mais azali penza un faux démocrate bandeko mbala ya liboso namona un opposant na mokili ba bien oyo batie yango pona mboka po servir peuple mais un démocrate atindi bato na butu po bakende kobebisa yango bandeko Tshisekedi na bana na ye atindi bango po ete bakende kobebisa misala ya ba 5 chantier ezalaka te bandeko ezalaka te yango a partir lelo nakoki koyebisa bino ete Tshisekedi azali démocrate te Tshisekedi azali destructeur na kati ya mboka na biso Congo yango na moni ete azali moto oyo ndenge nga nalobaka ete bandeko Tshisekedi azali le plus mauvais ke koleka ntango mosusu mpe bamobutu oyo mpo babiloko oyo aza kosala aza kotinda kaka peuple na kati na mpasi
bandeko oyebi babiloko mosusu ifo tomonaka tala penza moto babengi démocrate na bamakambo oyo bauti ya 5 chantier oyo ezali kobongisa mboka mpona peuple mona asepela azala malamu na makambo ya politike rapport ezali wapi mpona kotinda bana ya idps bakende kobebisa koboma bavitre bamakambo ebelebele ya kobebisa batracteur na kolongola babateri komema bandeko boyebisa biso eske Tshisekedi président na kati ya Congo akolobaka azali démocrate omoni lelo bamiyibi ya mboka na biso bakomi komonana bato oyo basalaka ete Congo ezonga kaka na kati ya malheur bakomi komonana bandeko oyo kuta ezali likambo ya koloba te bino moko bato ya mayele bomona koko na bino makambo azali kosala tellement ya sa sali vi na ye badeseni na kati ya Congo bano baza koya na sika baza koya sika na Congo se retrouver quand même na mwa ba makambo ezali kosalama na Congo alingi bongo te alingi kaka kobebisa na ajo ya ye botala kaka tata munene boye kosala ba opération clandestine ya ndenge kikuluna na kati ya Congo pona nini po ete oso moni ete peuple na kati ya Congo balingi yo te asa moni ete défaite na ye ezali mais bandeko tokoyebisa bino eloko moko oyebi na koyebisa bino ndeko tango bozali koluka bandoki ya Congo par-ci par-là bozali koluka bango ono bandoki ya Congo bazali na bashopa na matonge baza kotekisa ba DVD ya JB na bawera te bandoki ya Congo bango wana te bandoki ya Congo kaka Tshisekedi ye wana sikoyo ese monani bandeko na moto aza kodétruire mboka boye kosala ba opération yo leader mobimba kotinda bana ya IDPS bakuluna ya IDPS bakende babebisa misala ya malamu bazali kosala mpona mboka mais omoni teke Tshisekedi obimi moins sérieux omoni lelo na kati ya Congo mutu aza susu na aza kosepela su na Tshisekedi aza te bamoni ke Tshisekedi c'était un aventurier comédien tout à fait yango na balobi ete omoni nzambe azali koconfondre bango bandeko nzambe azali koconfondre bango bazali kobimisa bango kaka polele nzambe aza kobimisa bango polele ezali mawa bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete soki moto alobi ete alingi mboka na ye akosala makambo oyo Tshisekedi asali te na bana ya kuluna ya kokende kobebisa baengin ya 5 chantier ezalaka te na batracteur bozali kokende koboma te non place wana na ye komona ye président Tshisekedi azali le plus mauvais ezali Tshisekedi yango namoni ete bandeko lelo nzambe aza komonisa biso bato yango ke ntango mboka na biso ezali komarche te ntango wana tozali komona kaka mobutu mais nzokande na baTshisekedi nyonso bazalaki bango nyonso tu na kati na molongo baza kosala putu patala mboka na biso moyen marché eza te lelo oyo bozali komona bandeko ndeko nani yango penza akoki kondima amona lelo makambo Tshisekedi asali na bana IDPS mais ezali mawa tala kaka age oyo akomi na yango mais tala babiloko azali kosala omoni teka azali motema ya mabe eske ya boye nde koloba elingi bapeuple Tshisekedi elingi bapeuple te Tshisekedi aza le plus mauvais acteur politique Tshisekedi mais nzambe akokonfondre ye babien oyo ezali mpona mboka po esalisa bapeuple Tshisekedi na butu na bana IDPS bakei bazali koboma yango mpe koyiba babateri ya batracteur tondima moto ya boye mais non jamais oyo ata tina ndenge ya kokufa na liwa na ye esika kokende nzambe akozanga kotuna ye te akoloba ete osalaki bapeuple congolais boye mpona nini ye akozala na motuna ye mpenza akozala na motuna bakotuna ye mais bapeuple congolais tolobi yango malamu tondimi kutu oyo ata ndenge bazali koloba oyo bakomba te baye mabe tondimi
bakombata wana basala biso mabe me biso tokolemba te tokopanza sango tokotombola mongongo mpe tokopesa message ekende politicien nyonso tu oyo azali koya na baje ya cache tokobimisa ye polele. Tshisekedi azali le plus mauvais. Tomona na biso ba opposant na ba mikili na ba mboka mais tomona jamais un opposant akende ko s'attaquer na ba bien oya ba peuple. Ezalaka te kokamwa bandeko yango wana nazali koloba bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ke makambo tozali komona lelo nzambe abandi kobimisela biso ba vrai face ya bato tobandaki kokanisa ete bango nde ba Moïse nzoka nde bazalaki ba Lucifer balati kazaka ya Moïse lelo nzambe abimiseli biso bango bandeko na ba bien ya peuple oyo bakonzi ya Congo bazali kosala est-ce que ba bien oyo ba peuple bakonzi ya Congo bazali kosala pona ba peuple est-ce que zali pona bango to pona ba peuple ba tracteur oyo botindi bato bakende kobamba mabanga babebisa koyiba ba batterie ezali pona bolamu ya peuple to pona bolamu ya bakonzi oyo bazali na pouvoir. Non, Tshisekedi abeti calcul na ye faux. Nde wana penza place lakisi ete esili asimbi potopoto. Asimbi potopoto po ete likambo na kati ya Congo mobimba na kati ya Kinshasa. Batutu baza kolobela yango pe babaye ye na ndenge ya kosakana te. Tshisekedi aza penza vrai comédien. Aventurier tout à fait. Ah, bandeko. Bomoni bino moko. Tango baza kobenga bato mosusu bakolabo mais botala est-ce que oyo bakoloba ete Tshisekedi nde aza na bolingo mboka mbala ya liboso un opposant congolais tomona ete atinda bato na butu po ete bakende kobebisa baoutillage ya 5 chantier. Ah bandeko motema mabe ya boye non nandimaki teke Tshisekedi akokozala motema mabe jusqu'à ya point ya boye mais ayebaka ete akomi nde na suka. Ah ben européen pe bakomi ko benga ye pona ko benda ye matoi yango na moni eloko epesi ye kimpelekese ayebika koleka te oyo bino bozali kokanisa baza ko benga Tshisekedi mais ndenge azali wana Tshisekedi bablame ye na ndenge ya kosakana te oyo ezali information vrai tozali kopesa bino bablame Tshisekedi na ndenge ya kosakana te. Tshisekedi ndenge azali wana atikali kaka na solution yango na moni ete akomi neti soso dindi na mai akomi kotepatepa atinda bana ya kuluna na ye ya IDPS mabe bakende kobebisa baage me ndenge ezali wana boyebaka yango na poto awa biso mpe bato ya Kabila Joseph Kabila Kabange tozali lelo siko tolobi ete bino soki bakombata kokanisaka ke boza na bapomba boyebaka ete biso mpe bapomba ya PPRD tozali sikoyo nde ekomi bitumba na biso lokola bozwa kobanga kokende na Congo sikoyo bitumba yango ekobandela awa tolingi kotikela bino lisusu tante bitumba ifo bandela awa mpe tokolakisa bino ete bamakasi oyo bino kokanisaka bozwa makasi tokolakisa bino ete toza mpe na bato mosusu bandeko oyo ekozalaka moto ekopela te trop c'est trop boyokisi bakongole soni na kati ya poto bozoba na bozoba okomona bato mosusu baza koya mpe baza koloba ete bango baza responsable mais tele makambo bazali kosala liboso ya bakamera bozoba bonyama babolole bato bazali kokisa Kongo soni na kati ya poto okomona moto mobimba bazali koya liboso ya kamera na bapoti na miso na mitunaka yango basi na bango na bandako ntango mibali na bango babimaka baza koya liboso ya bakamera. Est-ce que basi na bango bayebisaka bango teke papa oza kobima bolongola ntango mo bapoti na miso na solo oyo basokoto balataka ebimisaka basi na bango ata koreproche te papa sokoto oyo olati ya basoda eza kopesa solo jamais baza kolokisa bakongole soni mais bandeko nzambe akomi kobimisa bango polele bomoni ndenge nzambe atiki Tshisekedi motakala polele nzambe alakisi vrai face ya Tshisekedi alakisi un vieux vautour oyo bandaki kolia bapeuple na ntango ya Mobutu me toyebaka te lelo nzambe abimisi ye polele nzambe merci po ete
tokomi koyeba bango sikoyo mais tant tokosamaki esi eleki mais jusque là Tshisekedi azo rêvé azo kanisa ete biso ba peuple tozali kaka ba peuple ya ntango ya deuxième république mais tosi toyebi ba jeune na ye mais ayebaka ete lifuta na ye ekozala mabe ye ata ye Tshisekedi ayebaka yango te ezala ta lelo akufi nzambe akotuna ye akoloba na ete mpona nini osalaki baje ya molili mpona kotinda bana na yo ya bakulu na bakende kobebisa misala ya 5 ababebisa baoutiage ya 5 chantier oyo ekokaki kopesa bolamu na mboka lelo bana ya kulu na IDPS basali boye boyebi baparalyse bato boni oyo babandaki kozela ke baoutiage wana ekende po ete esalela bango mwa quelque chose na bacommune na bango Tshisekedi aza motema mabe Tshisekedi mpenza aza motema mabe yango wana naye kotala nalobi na biloko naye komona na regrete kutu na ebandeli ndenge nazali koloba ete papa Tshisekedi amerite kutu ke nabenga ye papa te ezala te bato mosusu babenge papa te aza motema mabe kaka ndenge abomaki Lumumba ndenge mpe makambo yango azali kokontinue na yango lelo azali koboma peuple me mingi bazali koyeba te me ebele tosi tocomprendre lelo na Kinshasa bato babeti lelo loseba balobi ete Tshisekedi biloko aza kosala ezali yango te me mawa na ye akokende mosika te atie molili liboso ya nzela na ye akomona nzela te me boyebaka yango ete le 6 mpe tokozala na bino mayele ndenge tolobi ete bamosusu bose prepare soki ozalaka na mbujimai yebaka ete okopakata makolo soki oye na liseki okopakata makolo okokende ti mbujimai na makolo soki ozalaka na bakongo olingi kosala liseki okopakata mbangu okozonga na bakongo makolo ekozala somo o ndenge tozali koyebisa bino bozwaka yango liseki ndenge ezali wana tozali bato oyo tozali kotala bino bokanisi ete toza bazoba ntango boza koyela bapropagande na bino ye tokosala boye me boyebaka ete ya mbala oyo moto oyo tokofungola mbala oyo ekoleka meme oyo bafungolaki contre Mbemba oyo ezalaki contre Mbemba na 2006 ezalaki moke mbala oyo nde ekozala somo bokontinue kaka na bamaseki me Tshisekedi mawa na yo vraiment ozali leader moko na ye komona sikoyo ke oza na compétence te na makambo ozala kosala ezali soni mpe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment ezali pasi mpe mawa mingi komona comportement ya Tshisekedi comportement moko ya salite ya bonyama tomona na biso bato basala politique mais politique oyo Tshisekedi amemeli biso lelo akwesi ndenge azaka na ye lelo bomoni ndenge ezali na bapeuple lelo nde bomoni vrai face ya Tshisekedi azalaki na ntango ya Mobutu boyebaki ye malamu te mpo ete na ntango wana lokola bazalaki bapiri ye na Mobutu abandaki kocouvrir ye akosala makambo na moi na butu ale bazali kosolola na sese banini Mobutu aza kocouvrir ye bapeuple bazali koyeba te bazali kobenga ye Moïse nzokande élément dangereux mpona koyeba ete Tshisekedi azali moto ya lokuta mpe bokeba bandeko botala kaka boluka na 4 coin nyonso tu ya mboka na biso elembo ya pamba oyo Tshisekedi atika depuis abanda politique na ntango Mobutu tina ndenge akomi boye elembo ya pambo atika eloko te me likambo kokamwa tala koko Tshisekedi olia yokata soni baevre oyo mwana moke azali kosala Joseph Kabila ye akomi kokende kotinda bana ya bakombata na ye ya bakuluna mpo bakende kobebisa yango Tshisekedi eza soni osopi bul Tshisekedi ezali soni mpo na yo alors na position tobandaki kotia yo lelo toye komona ete ozali na yo pamba yango na omoni ete baaventure na yo okomi meme kokende kokotela peuple mpo ete
kosenga bambongo mabonza bapesa nga babobo koya na poto ba discours ya lokuta après te bapesa nga ba mabonza mais nzambe ako confondre yo ape bana poto balobi ete soki bamoni solution te baye bagaita après ba élection soki Joseph Kabila leki bamoni solution te côté na yo bambongo na bango kozongisa yo moko nde omiche singa na kingo ekozala somo bandeko bato oyo balingi kosala neti kosakana na biso bakongolais bandeko bakongolais nakoyebisa na bino ete bato mingi balingi kosala neti kosakana na biso mpona nini soki nalobi boye soki nalobi boye ezali mpona nini bandeko soki nalobi boye ezali mpo ete mwana mobali oyo Aubin oyo azali nzoto lokola basi ya mibali oyo kuna na Bruxelles do mibali oyo babongwa na basi kuna na Bruxelles mwana mobali oyo akoya kokosa bato ete no nauti kuna na kati ya nini oyo tosololi na represente ya nini na amoni mpe bamakambo ya bana Congo baamoni alakisi ngai mpe bamika na lokuta nyonso tu boye bandeko na kazaka lati oyo ndenge batata oyo ya bakongo oyo bazalaka ete soki na ntango ya libala abalisi mwana kasi na ye nde ye nde moto akendeke okomona aza koverifie eske bapesaki molangi ya mafuta eske bapesaki boye kaka baforme ya batatango ndenge bozali komona Aubin oyo bandeko mpo bomona ete Aubin oyo makambo azali koloba ya lokuta nazali kosenga na papa Botamba asiela biso bilili bomona soki moto azali kokosa ndenge nini na ndenge azali kokosa akomi meme kobendaka bamiyoyo liboso ya kamera bandeko akomi kobenda lokola ngulu akomi soni penza bandeko representant mobimba azali koyeba te kazali liboso ya kamera mokili mobimba azali kolanda ye azali kobendaka bamiyoyo na ye neti ngulu bandeko ntango mosusu bato bakoloba me mama ozali makambo nini azali koloba na kosenga na papa Botamba tiela biso babilili bomona ndenge nini mwana mobali oyo tellement lokuta na ye elekaki kosala ete akomi kobendaka bamiyoyo lokola ngulu mpe akomi kosala lokola ngulu bandeko na soni bandeko mpona kotalisa ete oyo nyonso ozalaki koloba lokuta na lokuta papa Botamba tiela biso nano babilili wana botala ndenge mwana mobali oyo Aubin akomaki kosala neti ngulu bangulu oyo ya bazalaka kote ya kasangulu akomi kobendaka banini liboso ya kamera sanke ayeba bandeko na salite na kele aza kobendaka mwa bamiyo yako tina te bandeko oyo nde baza komema kaka makambo yango ya Congo nyonso tu na désordre bandeko papa Botamba tiela biso babilili mpe na kosenga na yo osalela biso mwa quelques extraits tomona ndenge nini mwana mobali oyo asili kobenda miyoyo na ye liboso ya kamera bandeko na soni na salite kele bandeko oyo kaka bamodele ndenge bomonaka batata oyo ya bakongo oyo bazalaka soki ntango mosusu baye kobala ake kobalisa baye kobala obien mwana kasi na ye okomona baye kopesa mbongo ya libala ye azalaka na mpona kokontrole babiloko nyonso bandeko na kazaka yango alataki na verse bandeko aza na kati ya poto ma abimi kaka lokola batata oyo bazalaka na kati kuna ya bamboka ya bakimpese oyo bazalaka ete soki bazwi mwa salaire na bango mwa mbongo na bango na babilanga oyo basalelaka okomona alati mwa kazaka ake korenie nango mpe na mwa kwe na ye bandeko botala mwana mobali oyo Aubin ndenge nini azali kobenda miyoyo liboso ya kamera bandeko makambo ya Congo mingi bazali kozwa yango kaka na ndenge ya désordre baimage s'il vous plaît papa Botamba
Tu as une question, babi, aske. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona ndenge nini mwana mobali oyo obe ndenge azali kobendaka mwa miyoyo na ye liboso ya kamera bandeko sali te na kele bandeko oyo bato ya boye bandeko soko oza kolia na ye fufu il faut zala na ekenge po ete ntango akolashe bandeko mawa oyo emonaka ete aza kobima mwa propre wana po aza liboso ya kamera bato aboye bandeko kende kotala esika alalaka bosoto ya ndenge wana yango na nalobi ete bandeko il faut kosala keba makambo ya kongo mingi bazali kozwa yango neti na liseki yango ete omoni ete ezali nini mingi nde bazali kokomprendre te omoni bamobutiso na basolda ya ex-phase oyo ya bagarde civile na badfp oyo bakima na poto tellement bapasi ya poto baza kokoka te yango na bakomi kosala boye bandeko bango bayebaka teke lelo bamakambo boza komona na poto na bapasi oyo boza komona boza kofuta masumu boyebaka yango te bamabe oyo bino bosala bato na congo bino bozwaka yango neti liseki na ntango ya mobutu bamabe oyo bosalasala bato bino bomonaka yango neti liseki koniokola bapeple kosala bato mabe bino boyebi ete nyonso tu wana ezali lifuta na bino nzambe azali kofuta bino lelo bino boyebi ete boyebi teke awa na mokili oyo nyonso tu tosalaka efutama kaka na se lelo omoni bato mingi na poto bakomi boye bandeko oyo ndenge tolobaka ete mai ya misu ya ngando ekosala eloko te Joseph Kabila akodouble manda na ye oyo tozali koloba yango wana bino bobimisa bapake na bino wana poto me oyo akoya komeka na Congo bandeko na banzi mokolo wana akoloba ete nakanisaki ete ndenge na bandaki komona bakulu na ya IDPS ndenge babandaki komarshe nga mpe nayaki na meka maji bandeko oyo akoya mbala oyo po ete lokola boyebaka makambo na kanga na retard me bokomona bandeko botala mwana mobali oyo ya rwandais oyo aza kosala makasi mpo amibimisa neti lokola ete ye mpe azali congolais ntango alobaka ete aza kofinga bato mosusu oyo bacongolais oyo banani bapaya me abosanaka ete ye moko mpe mopaya Tabirwa Ezidor bandeko mwana mobali wana bandeko botala kaka modele akateli mandefu na modele akateli suki na modele atiki mandefu bandeko on dirait penza cousin ya Bin Laden bandeko abimi na ndenge moko bandeko aye mpe aza koloba liboso ya kamera oyo kabuya oyo bayebaka ete mwa yuma moko boye yuma na kati ya Belgique akokaka kutu koloba te balakisi ye ndenge nini akoloba balakisi ye ndenge nini alelelo mpa komi koya komi koloba na mandefu ngo ndenge atiki bandeko kabuya mwa yuma moko boye lelo kabuya olobi ete yo komi clair kabuya okomi mpe kokende kokanga ba DVD ya bato kuna na matonge kabuya bandeko nakoloba mingi te nakosenga na papa Botamba atiela biso nanu botala ndenge nini elongi ya kabuya esali ndenge ebimi na ndenge atiki mandefu na ndenge akati suki bandeko elongi yango ebimi kaka neti chibelabela bandeko elongi ebimi neti chibelabela bandeko nakoyebisa na bino ebongi malamu boyeba yango ete kabuya oyo Ezidor oyo mwana mobali oyo tata na ye rwandais oyo bayaki kokosela tata ya moluba zemi lelo mpe akomi koloba yuma moko boye bandeko
lelo balakisi ye ndenge akoloba akomi mpe combattant bandeko kabuya vraiment ezali pasi mpe mawa papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini elongi ya kabuya ekomaki lokola chibelabela vraiment kokamwa na mwa mandefu yango okondima te vrai chibelabela penza oyo chibelabela elongi ebimi neti chibelabela papa Botamba ba image s'il vous plaît. Basede na mango esili soboyi bakolabo bomba ngo soko oteka ngata na continue batutu baosoutenir pouvoir wana bateka malisusu awa te donc bakoteka malisusu te c'est fini biso toboyi kote bango diaspora toboyi bango tolobi plus de musique toboyi ba musique ya batu oyo bazo trahir mboka tolingi batu oyo bazo trahir mboka te donc c'est fini à partir de Maman soba combattre basali lelo pour que JB wera kofi basede na bango teka basudi yo lobini. Tala. Ba combattre ba show na Bruxelles la moni bena ki bango to kanisaki que batwana ba comprendre ki message to linga to pesa bango. Message pour la pouvoir que non. Ce que ça politique, beaucoup ta politique te. Pour na to lobby tina libération to bolingi bo soutenir mutu. Bo soutenir candidat oyo ba diaspora ba poni biso to sit boyebi kombo ya auto poni pour la élection ba trahir congolais yo siko pour la trahison na congolais ne ba trahir ba congolais si 70 millions de congolais ba trahir pour la bumuna bango yo lobi nini bazo trahir pour na libumuna bango parce que baza na souci ya bande ko na bango lisusu ba misusu te parce que lelo soki JB les lois ça célèbre, ils ont grâce à nan. Grâce à peuple, non. Les populations, on a est-ce que bazo on a que population, on a bazo trahir bango parce que bango bazo soutenir Kolo. Bazo ça là que nos bateaux on a bazo la misère. Donc à partir de l'autre lobby, on la partout. C'est fini, boycott. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona elongi yango oya obe elongi yango oya mwana mobali oyo Kabuya Isidore bomoni ndenge nini elongi na ebimi neti chibelabela bandeko na ndenge akati mwa suki yango na mandefu atiki bandeko chibelabela elongi ebimi neti chibelabela bandeko kokamwa yango na tozali koloba bandeko il faut boyeba yango ete bato mingi lelo bazali kosakana na makambo ya Congo mais tolobaki ete Radio Zumel 1000 tokobimisa bato ebele polele pe tokotanda bango bolumbu na bango tokotia yango libanda mpona kolakisa ete bamaseki ebandi koleka bapasi ya poto oyo ntango bino bozalaki na Congo na ntango ya ex-Zaire bomonisi bato bapasi boniokoli bato lelo bokimi awa bokomi koloba nini tozali kobunda mpona mboka miyibi ya pamba bato ya lokuta bato basalaki mabe bandeko bino ndenge bozali ya masumu na bino bozali kofuta nzambe aza zoba te bino bokanisi nzambe azali zoba ndenge bapasi oyo bozaka komona na poto bozaka kofuta masumu bato oyo bino bosalaka mabe na oyo mpe bakota na se ya mabele lelo balelaka epai ya nzambe bandeko nzela na bino molili na molili tolobi na bino te Joseph Kabila bolinga te 2011 oyo toza kopesa ye bavoi 5 ans oyo akozwa lisusu oyo tozali kopesa ye 5 ans toza kopesa ye bandeko epai na bino ekokoma lokola 100 ans oyo ndenge tozali koloba ete bokozonga maboko pamba makolo ekokoma bino kilo mais bino bato bazali kosala bamaloba oyo kosala bapropagande ezanga ntina ndenge
ezali wana bato nyonso tu bosala boye bandeko boza kolekisa ntango ya pamba mpo na ntango oyo bandeko boyebaka ete kwiti coin tous les 9 coins ezali bien blindé. Tous les 9 coins ezali bien blindé. Mais boyebaka yango ete oyo nyonso azali kolinga akende kotante magie na Congo. Problème eza te. Yaka kotante magie. Yaka. Na banzi ete ndenge tolobi bato mosusu bakokima te na ba village na bango na makolo po ete oyo mbala oyo mingi bazali kokanisa ete le rais zoba. Lokola le rais aza ko respecter démocratie mingi bazali kozwa neti zoba me bandeko boyebaka yango ete ndenge ezali wana bazali kotala bino na songe ya lisu me bino bozali kosala kaka makambo na loyenge me esika moto ekobimela bokoyeba yango te. Bokanga boloba bosepela me boyebaka ete biso tozali likolo ya ngomba tozali kotala bino na se me boyebaka ete tokozwa bino lokola bambinzo. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokola pesa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.